Bom dia família, bom dia a todos os telespectadores. Daqui fala a vossa apresentadora que vocês mais amam, Suraya Boss Suraya. Eu sei que vão perguntar da minha ausência na TV. Como o meu presidente fala, não falam de onde vai o batuque, mas se tocar vão dançar. Désormais, nasa awa, na chaîne na Bino, ou Bino Bulingaka, Musakoli Shako TV, Balobi fez o seu de Macambo. Primeiramente, eu agradeço ao diretor-geral do canal, Michel Chaco, e o nosso coordenador, nosso formador, Jorge Chimba. Sem esquecer o nosso realizador, Steve Vita. Mubala Pembe. Na Bossani PT, na Batu Obasute na Kabiso, na chaîne na Biso, Batu Lokola, Chris Oleko, Omokoko. Na Bossanité, Vienanga Diego Batterie Grand Liboulou, Héritier Voama, na Bossani PT, Patou, qui a ma lumière à Lemba, Mao Monzo Visor, mon vieux Trésor Baseke. Sim, estou aqui nesse sítio tão lindo com nossos artistas de arte, do grupo Estrela de Arte. Vamos falar um pouco de arte, o que é uma arte. Estamos aqui com o presidente Misgueli e estamos aqui também com a nossa atriz La Leone, com quem vamos falar. Balobibo s'abonner, boaimer massivement, beaucoup à la décité, na chaîne Nabiso. Tout ça, on a président Misguel. Bonjour, président Misguel. Ah oui, bonjour, Soraya Boss. Ça va? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. É muita ausência, por quê? Ah, muita ausência até que não, né? Porque estávamos a preparar o lançamento do filme Irmão de Sangue. E isso que fez que para não aparecer muito na televisão. Mas estamos sempre. Assim que voltamos também para dar o relatório, né? E a continuidade. Yeah, certo. Mas também eu vi que o presidente não está a andar só, está a andar com a nossa atriz La Leone, que está há muito tempo a participar na filme na Bissoteia Irmãos de Sangue. Me tomou única surpresa aí na platô na Bisso. Tuzana pusa kuiba soki azalaki wapi ou bien akimaki alazongi lisusu. Bom dia. Bom dia, Soraya. Bom dia. Boni basante maman La Leone. Ouais, basante vraiment ça très bien. Cala Vraiment, cala. Eh, ça fait 10 ans passé quoi? Non, 10 ans. Non, tu sais 10 ans. Mais cala vraiment. Oye kambala moko bimi, hein? Ozala wapi? Bon. Babi tozanga kaya kolia me ya koloba nde tozanga ngote. Ouais. Donc na bimika de repente boete. Na bimi de repente boete na zaiki na voyage. Et na dai na makambo bofuna sala ezaki libanda ya Angola. Donc yango na mboka nini? Bon, na uti na Sud-Afrique. Benga Sud-Afrique, Afrique du Sud. OK. Donc yango moninga na film auto utako sala na zalaki te. Mais na répéter na film ngo na yebi makambo sana ba film wana mais to isaka ba fan bazala dessus te pour deuxième partie zoya. J'espère que na ko participer na deuxième partie na biso. OK, na deuxième partie na biso beaucoup participer mais ozalaki pe na ba activité mususu. Bon, na activité surtout na sortie à disque nazalaki pété po banda na komaki déjà une semaine nazalaki té mais to bando benga na président na Misguel yé na tika kaete na tika kaete c'est mon président na bani ke nazalaka artiste ya Estrela te ya groupe Estrela te mais nazalaka artiste ya Misguel o benga président Misguel et bolinga Misguel yango makase c'est que azavma grande formador, hein? Omoni to ba so boti bana. Okobota bango 10. Mais ozana mwana moko linga makasi koleka bana misusu. Donc ndenge ngape na lingela président Misguel. Ba président baza bango ebele na mboko Angola. Ba président bazebele mais ndenge na lingela président Misguel
eza na président moko te oyo akotelema bani ke nga la leo nalingaka ye makasi aza te à part mon président Miss Girl. Kani azala lolendo bongo? Bon, lolendo oyo amonaka moto nyonso azala lolendo te ayeleki te moto nyonso azala lolendo kanga mpe nde bayebisaka ngani ke la leo ozala fière mais soki ofandi na ye okocomprendre ye ya président Miss Girl eleki nga muna oyebisa te nga soko nabetelaka ye tolo nandimaka na nga nabima na nga konki nabetelaka ye tolo donc azalaka simple. Wow, ok, merci beaucoup, merci. Président Miss Girl, tomoni ki ba obetela o tolo, bandimi ba bima na bango kunki, et c'est que problème yango eza vraiment makambo. Président Miss Girl, o que é uma arte para ti? Arte, por que aceitaste se informar no mundo da arte? Em saber que tinhas que se informar numa outra opção, desde que seja só uma arte. E falando a verdade, eu não só me formei na arte, eu tenho umas outras opções. Opções, sim. E de ser artista que eu sou, na definição, arte é a predisposição nato. Isso quer dizer l'art en français, parce qu'on a étudié en français, en portugais, c'est la prédisposition innée. Donc, à part être artiste, je le dis souvent, je suis un électronicien formé, et puis Naza sous super rebobinaire, je chante aussi. Pour la gloire de Dieu, et donc voilà quoi. Donc ils ont ma profession belé, mas não é a profissão que eu gosto, que eu amo tanto como arte. É uma profissão que o presidente Miss Girl ama. Mas porque na definição é a predisposição do sangue. C'est la prédisposition innée. Donc quand tu es né artiste, peu importe que tu peux faire l'activité mususu mais makila et que déclarer yo kaka qu'il faut zonga la paix boulot. Donc je dis que ma vie est l'art. Donc c'est ça quoi. OK. E onde é que o presidente Miss Girl foi formado ser artista? Não, eu já expliquei já respondi essa pergunta em várias emissões que eu passei e eu foi formado, primeira coisa, antes de eu seguir a formação na Universidade Nacional de Arte no Congo, e eu me formei nos grupos, esses grupos assim, do que só fazem ensaio, não tem televisão, não tem patrocinador, e são esses grupos do bairro. Onde você foi formado? Sim. Okay. Eu tive mesmo muita formação, a prática principalmente, porque a arte tem a teoria e tem também a prática. E eu acho que na escola eu só fui aumentar a teoria, porque falam assim, quando tem a teoria sem a prática, o arte é uma coisa nula. Não, nula até que não. Donc on dit comme ça. Pratique, théorie, en fait, théorie sans pratique, l'art est stérile. Stérile, como que você fala? Histérica, então, quer dizer, parado. Algo parado. Quando tem só a teoria e não tem a prática. Sim. E quando só tem a prática e não tem a teoria, também a arte vira cego. Isso quer dizer, você pratica uma coisa que você não conhece. Depois de tanto praticar nesses grupos que eu acabei de falar agora, e que eu fui também na universidade para ter a teoria e ter mais conhecimento sobre a prática. A minha área, sim. E a tua área é muito bem formado, mas nós vimos que fizeste um filme muito bonito. Okay, obrigado. E aquele filme mesmo está a ser falado, okay, que é o título Irmãos de Sangue. Irmãos de Sangue, que é já ainda a primeira parte, e a segunda parte ainda não sabemos quando vai sair. Aí vai depender de ti, porque vemos que você é o presidente, mas és grande compositor. Claro que não foi uma outra pessoa que compuseu isso, mas foi mesmo assim mesmo com a sua inteligência. Sim. Você que meteste a sua inteligência neste filme. Qual é a ideia que te deu para tu fazer esse filme Irmão de Sangue Ser Unido? O título Irmão de Sangue, isso foi feito pelas minhas observações. Donc je vais expliquer ça un peu aussi en français pour que tu ne sois pas bazali banda mboka va comprendre que là nyango lo bana biso mo exactement bon et qui est bien pour na ba mangolais donc
En fait, le problème c'est quoi? Donc, Barbie art, les prédisposition innée. Et cette histoire, le frère du sang, en tout cas, les gens doivent consommer le film et le frère du sang. Nangana expliqué, Force Yamakila, entre les deux frères. Au Boni Nangola, il n'y a pas vraiment l'amour entre des. Peu importe d'abord la nationalité, tout ça n'a pas lingoté. Tu vois, mon réalité, c'est que par rapport à mes observations, parce qu'on dit un bon artiste, c'est un observateur de la vie, savoir quitter la l'émoi et entrer dans son rôle. Et tant qu'un observateur, ce qu'on a dit, sur le cas bolingo, training, il y a film. Ah, non, le frère du sang. Le frère du sang, nabandi ko s'inspirer la nuit, nabandi ko koma parce que nabandi ko ma 0 R. Exact autant hein. Ah oui, nabandi ko alors naba idée pe abandi ko mususu présent au Barça au deuxième partie za sous terrible. Et on a ça qui le frère du sang. À la fin, je me suis réconcilié avec mon frère pour dire que quel que soit ma problème, quel que soit tout ce qui peut arriver comme obstacle, tout en tout ça na le temps tous a famille, singa famille et bien na mekatanara té. Donc en fait c'est ça. Il y a netomoni beaucoup d'intelligence na yo. Voilà. Tomoni qui pona nini bobimisa ki kamba mo deuxième partie té à filmer, bobimisa ka première partie jusqu'au deuxième partie et ko zwabiso timing to zela kaka. Donc partout to bimisa qui on d'abord ils en ont français et na lingala. Donc tout ça peut doublage nango pour les bande ils appellent en portugais parce qu'il y a aussi bande nanga mes confrères famille nanga mangolais ils ont besoin pe batalango na portugais quoi en fait. Ça là on ba mon portugais te pone. Et cette capacité de termos. Na verdade termos c'est qui ça moi artiste msus bazaki na moi balankini mukie na langue parce que portugais ya film na portugais ya lobaboé. Et doit être différente, muito différente. Então, pendant qu'on mettait un héros pour te corriger mon belé dans le studio, c'est pour cela qu'on avait aussi invité. Et à part de ça, tout ça qui peut sous marché moko na Alliance française et na Angola, il y a un moment tout ça qui te préférait que tu sois moi français, non moi dans lingala pour que pour na batupé à mangala ndi tout ça pour filmer d'abord il y a un moment ils en na langue té. Film que ça la bien tes en na lingala. Soit ça la traduction, nous sommes en anglais quelque part, nous sommes en français. Il y a un moment une nouvelle en Abisso, une nouvelle na Congo, en français. Une nouvelle en fait, au moins nous sommes en Afrique du Sud, en anglais, tu vois. Donc tout est possible. Il y a un moment pour faciliter l'union sur premier film maintenant nous tournons au bongo français portugais et français lingala pardon moi dans portugais pesali et puis deuxième partie je pense que portugais à la plus yande toyoka ikana bazunzu qui tem président Misgel à part film obimisi et un film mususu ezoya vraiment na moto ya makasi film mususu tozo tourner ils en a titre ya pecado puis en portugais pecado donc lisumu. Pourquoi oponi lisumu? Ah lisumu to komi na temps pena masumu. Tout à la dia na temps masumu. Donc quand ni no moni ki to komi kan temps o kande surtout na temps o na temps ya faire deux masumu komi makasi. Masumu za makasi. Donc bolingo zate les frères de 16 ayi pour nous savoir que no bolingo zate mais photo za la kana bolingo poto za bandeko. Tu vois? Au moni suraya non espilo moboué. Au jour d'aujourd'hui même dans le cannabis Angola, il y a plusieurs choses auto négligeables. Oyo, tokoka ko négligé. Un Africain, c'est difficile aujourd'hui à vivre en Afrique na paix. Vous comprenez? Comment est-ce que Congolais et Africains Angola les étrangers? Comment est-ce que Nigériens et Africains Angola les étrangers? Comment est-ce que Angolais et Africains na Afrique du Sud azala étranger. Cela veut dire quoi? Au moins le loyo juventud d'Angola notre profiter na moi makambo belete. Pourquoi? Parce que moni bato to benga net étrangers wana nos frères africains en fait. Il y a beaucoup de Congolais, il y a beaucoup de Nigériens au bazan ba profession belé au juventud na biso le lo na ngoli ko bénéficier nango. Vous comprenez?
prenons comme exemple le quoi net nigérien moboé aza maçon ou soit aza menuisier aye na Angola so bo traité te ke bo coincé document na oya yebi wana ako former même 20 angolais à l'axi bango qui menuiserie na ye oya yebi lobi wana so vie sourire amoni ke moi muke na zue koki amoni azonga nemboka na ye banen ba bénéficier na formation. Ce n'est pas Angola. Si. Au moins, les délinquants vont diminuer, les voyous vont diminuer. C'est la même chose qu'au musique pas au sale. Je suis artiste, je ne dis pas que je suis étranger, mais Naza déjà nationaliste parce que comme Angolais. Vous comprenez? On a ça la makamo pour la vision il y a Congo pour la vision peut-être il y a Ghana il y a Afrique il y a Côte d'Ivoire. On a ça la makamo par rapport il y a vision il y a Angola là où je suis. Vous comprenez? Comment est-ce que vous faites des histoires? Mon bande qu'on a tout ça l'artiste bien comment est-ce que vous faites film nabino bien sûr que ça en lingala mais vous valorisez en côté vous avez des ambitions toute ma vision il y a qui ça en rediffuser en Congo ça n'engage que vous avez besoin de succès or que vous en avez besoin il y a revenir na bino tête que artiste vous avez besoin reconnaître bino en fait vous comprenez parti on est bande qu'on a besoin congolais bazar na moi vision moké je ne dis pas que Naza soit na yebi comporte au grand jamais n'antika la wanga na Congo et ça ignorance oui et ça belé artiste ba te belé bazara awa so comme le ba portugais ba comme kangala ba portugais a commenter na yebi Congo te na mona Congo te même des artistes ce n'est pas dit que ce qu'on a besoin au bima il faut voilà il faut qu'on se secondaire nous c'est que et na là du mususu bazara na bon pe na raison parce que nos frères congolais vraiment voilà c'est ça les problèmes les congolais ni boloba ki congolais azam tema mabe maman la lione pona nini baloba ki congolais azam tema mabe ndeti binobe ndeti nga naza angolaise c'est qu'il faut na loba pe ki bangolaise ba mtema mabe. Non, oyebi na ba facteur nyonso ezaka nzamba sablo nyonso mi balé ba Congola mabe bazali ba Congolais malamu pe bazali. En fait notre problème ezani bande on a biso ba imposaka batu esika bazali ba comme on loba non langi na bango ba boyi ko apprendre non ya esika bazali. OK, même la Bible dit esika boniati et pesa melibino. Alors tant oniati pesa melio, il faut s'intégrer. OK. Vous voyez? Bah même dans la négligence sur la langue. Qu'est-ce que moi j'ai à faire au jour d'aujourd'hui par rapport à Ningue évolution que les ponabi que même le front du sang ils ont battu pena mais pas bandeko congolais ba lingati congolais vaut mieux que ba bundisa yo à côté là yo alors ba kende konanga mais so ngo bonga kana misu nda lingati Maman la lion et ça ma bongo bon on a cosité azoba vraiment eloko oyo tozo mona na mboka oyo Angola donc eza vraiment bongo na ba congolais to eza mistura angolais congolais comment qui você lever sa coisa tokola ba tena bangolais congolais omoni to mona ba opportunité mususu bangolais bazala nango ba congolais bazango te bazana ngote siko point pona kintia mabe to pona kintia mabe te ndeka président nga ucholoba oye na mboka ya batu c'est que faut ça nini so mona mboka na batambola likolo boyo faut ça nini olanda likolo wana ozolanda ngote po osala mabe mais landa ngo po o bénéficier eloko mo boye o pe kozala avenir non un jour tango na mboka na balo balangi boye sala to e kolango tango moni na mboka oyo basalaka boye luka pe omeka na kolanda oyo ya bango ya malamu ka position na ocholoba congolais alingati muningane abonga siko na temps oyo vandina président Miss Girl grande formadore elo ni nozwi pas président Miss Girl pour baloba président Miss Girl Kanzambe aza vanta donc ngana koloba na bénéficier na ndeti na ngana bénéficier pe na bénéficier ngoka ernions ndeti na nini ba président bazebele na koloba ngote na koloba ngote poye aza sur place te poye aza sur place na koloba na parfois aza mais na oloba lelo soki naza na terrain naza na lupango na bamboko yo eza grâce à président nanga wow donc na obetela ngo tolo
na obetela ngo tolo lelo soki nga pe na zongi na bamboko po na iko na poso oya te na na poso oya Luanda te mais président nga insiste ki yaka to sala film na biso boye président nga nga te po na mbonga transport te mais président nga boye ki te atine nga te na zali na mbonga transport bien na ngezalaki mais na sala yaka po na sani na so akaka oza ki na poche na ye aboya ki te atine nga mbongo na moni deuxième fois tindela nga mbongo nasaka nini na kaka donc mona na comment sur place pour na participer na deuxième partie na biso donc congolais yo oza congolais kinjeli na bino ki barumbu na bino ki matete na bino etika na Congo mais yo oye na ngola osali na loko moni ke onga na mona barumbu barumbu na bana matete bayoka na te bomemi ranki nango ti awa na bangolais to banomoni ke bangolais bazalaka ba agressif mais bazonga sima ekoma ya ba congolais ti angolanos agora são muito respeitados. Est-ce que na mboka batu bongo to marché marché bien te en plus bangolais bazalaka na opportunité po na nini talaka mutu abeta kudu ozoma kutelo ko yemba Exactement. Mais à quel bosso? Pourquoi pas biso to sala ba film mo bezaki muta fandi et TIP bakisi pe implice na vie na ye. Soraya, boss. Ezelo mususu eza fier yozala oyozali. Ouais. Omona nenga mabete batum bo trepetango ceux qui fantar ceux qui pendenini. Ce n'est pas le cas. On comprend. Artiste au Alungende ti Congo aye na Angola abi musane zara art. Supposons que moi si. On comprend. Arango en Angola na nzonzinge zara te so banzonzinge ezongeza po na. Nzonzinge zala te po ani ndeti na Congo nzonzinge zala. Banzonzinge zebele. So banzonzinge ezonga. Na Angola ezate. So banzonzinge ezonga na mboka o. Eza po nanga. Po na yo na nde nini ba. Tengam na zonga banzonzinge. Baza ebele boko sangana. Bosala banzonzingi mais baloba ki bosala bomoko te yoka bomoko na ba force ngo te wana za nature congolais yo na to loba awa congolais vomia kote na bitumba loba ko ande ko na mais sozo bonga na misu na et même le frère du sang au congolais au côté là yo net le frère du sang ngi bima c'est encourageant on comprendre mais il y a des ceux qui ont la ngope na angle mususa ya kansakani ya kansani ngai za avantage na profiter na expliquer na répondre à la question ngeza avantage en fait moi je suis kassayen je suis fier de ce que je suis on comprend ba tout va être pourtant est mal on est rebo na ninga mabete na ninga mabete so ina za un artiste moko oyo asala attention à mon téléphone à bien Eza président Misgel. Naza fier yo zandet na minute toujours en mode 12 pro. On comprend. Na ninga mabete, wana eza vantarté. Ça n'a rien à voir. Les artistes eza fier yo zala o yazali. On comprend. Vantar ya nini? Nga nazana na relation. Yo kana batonga nazana bon. Nazana ba héritier vraiment. Nazana ba vena nga batoska BCBC. Nazana vena nga ba Maomonzo, ba Fisto Baoula. Nazana mona ba vena nga ba patu ki ya ma lumière de ba grand prêtre nazana ba relation le rwanda ba intouchable do Muzamba ba patron le baba Abedachou Eric Mandala on doit comprendre ba maître 07 c'est difficile pour na congolais encourager de connaître mon souci on moni so qui peut s'éloigner na bango babi ke noté aux avantages olinga ko mistura na bango te olinga ko sangana batute nous sais que babi ko na belé mais alors on est en mboka o soza besoin avancement à trop il faut qu'il m'a congolais bada mitema mabe on comprend tout ça on a biso to yebani peut très bien les avantages les afka fier yozala onaza OK voilà OK ya toyoka ipe ba soupçon na biso ki balobaki ki film oyo ya Hermange de Sangi ezalaki yote mutokomaki onde tuyolobiki yo mutokomaki yango balobaki yote mutokomaki yango balobiki ten ezalaki mutu moko azala na groupe mutu azalaki na problème wana ale tango abimi na groupe ale yondo sali nini oyibi makanisi na ye
au côté on a quatre films. Il y a solo Maman la Lionne. C'est faux et archi faux. Et pour la question aux réponses d'ango, c'est mieux que tout. La Lionne a répondre. Répondre très bien maman. Quand c'est réel ils sont mutés. T'es ça les sous t'es tous à mal beau ça caméra. C'est qui nan. Que histoire oyo Irma du 5 ezalaki il y a soi-disant mutumo bazalaki na groupe. Ouais. Ouais, vraiment ça archi faux. Eza vraiment archi faux. Pour nani? Nga na kaya président nange Alexandre ba film oya koma. Et quand il y a plus de 11 ouais président. Il y a plus de 11 films oya koma. Mais bien bobi miska moko irmão de 5. Bon ça il combien de temps pour na bobi misa irmão de 5. Te yango to lobby. Te ngato bimisa film moko soki siko ba yebisa ki yo par bien oyokaki. Te yo mo yebi ba chroniqueuse neza la katolinga to yeba ebele. Fo oye parce que comprendre le mot boye. Mutu oyo ya ebisa binoni nike film oyo to sala eza ya ye aza lokuta. Pe azaki na groupe na biso abimaki. Na comprendre ye mais na kotanga kombo na ete po aluka moi solo. Bon. To luka to fula ye. Te ba te bele ba linga ba base vraiment ba linga bele ba linga ba base na ba kombo ba. Faut ake luka ngo côté mususu. OK. Capacité don oyo président na ngazana ngo yaza na ngote. Aza pe na posa ba base. Pe akotika bon wana akoluka ba base na ndenge na ye mais so luka ngonde na groupe chitrela ndako zwa ngote. Yeso ba congolais mingi balingi ba base. Yango to soloba. Mutalongwe koto ya ki koto asali ba base na yango ya congolais yangoyo. Kitote boye. Yango to soloba mabe ya congolais yangoyo. Faut changer. Obimi place moko boye, tango moi muninga sale loko. Loko wana ebandi kotalema pe ezolobama. Babandi mamo ba base. Okomo le bani ke histoire ngezaki yayo. Histoire za yete histoire na président poneza la square président Miss Girl balobinde président Miss Girl nde makambu anangola. Po yende mutakomaki pe yende mutu a réalisé avec notre réalisateur Steve ingénieur Steve. Ingénieur Steve ba réaliser film na bango ba mutakomaki film na ezai moko président Miss Girl. Wana yende moko mutakomaki. Kana alala kana eka bongo. Po to sola na pe moi petit 3 heures. Parce que si héros na sokoma. Parce que yo mutu moko boye onga na ebi mutu munene azanga na e forme akuti na ngola nanu basi nanu bazwa charge na ye basi babanda obokola ye pona kotanga kombo na te poso na te kombo na ye na fula ye te ko fula ye na ye bien très bien mutu mo ba munene azalaki na groupe na biso bino fo bo fula lo kwa bat mo lo ko ba héritier voama c'est mon vieux héritier voama ba héritier babondi na babondi na babotarde na yo place oza donc c'est loko batu wana nde bazana pour ça fula ndeti mutu amunene wana nga na yebi très bien pe place aza place otala biso ayebi ke la Lioni alobelinga mutu amunene wana mutu alibumunene banyenya banie azozo elamba nini batapi oyo to basala bakiti atongisa ngo veste 3 pièces alati yasolo tolo bani nango asala nde bongo te onde azoluka tika loba oyo azoluka ko pesa mela ye yende zaki na posa yiba ayena film maoboye film na esangisi Angola na Congo na Brazza mais ba personnage yeko kaka te personnage yeko kaka te taka 3 pays comme des problèmes taka 3 pays Angola Congo Brazza mais ba personnage ba te yeko kaka te to linga to kota susu Gabon président le bité et Simba te film yeko Simba te to okende ti wapi c'est que to sa nini to canceler on ne to canceler ki film wana na ko ba petite film ngo te pour na sensibilité na film ngo na ngana jouer Maria na film ngo c'est pour ça qu'il vraiment portugais to Israël qui ngo ya portugais OK maman merci vraiment 4 pays mais film aussi la kakate on a film merci président na ba respect na pesa ka yo tika président nga fanda kimia soki pe olingo koma ba film na yo faut koma ga film oyo sansaka ka Congo na Angola ko déborder te Maman la Lionne merci to ça vraiment na ba caméra to ça vraiment air to ça air nga mona ndezana oui artiste foi bana koloba Soraya boss artiste foi ba koloba artiste bile ba bina pour ma diction comprendre bana pour no ya koloba omoni réponse oyo la Lionne déjà pesi déjà clé nga za temps le kana TVT na lo ba siringa lisusu
parce que na bimis déjà na formé pe ba te belé et ya solo pour bitumba nyonso ko yaso avec la lion yemoko obeta ba nyonso o comprendre la lion ka yemoko na lo ba pina ndenga scène pour azana kingai à part qui yaza suna kinga on comprendre so ba parti boba bimisi ba souffleur donc ils ont pouvoir gagner bon bitumbe si là yekutu mukolo balanki donc ils ont pour bitumbe si là ape balangi ze bela ba français zawa ba anglais zawa ba kikongo zawa to ça vraiment donc on comprend et pendant de ce juste formation d'abord na lingana formé ba artiste no ba star koye bana Nida yoba papa Nabiso levé Takinga, je profite aussi de lui saluer papa Takinga qui star to succès et a visite les a visiteurs en fait ya car a visité après les kinae na respecter ma casse voilà. Papa Takinga voilà za baruba Nabiso vivant papa Takinga et King Takinga aussi fils à papa Takinga je profite aussi de lui saluer c'est quelqu'un c'est un artiste vraiment oyo aboulara bien et puis l'obara bien tu vois donc photo se former ta ke artiste ndeti ngabwe casting mo pe ko ya na ninga ngola na oleka casting mo ko ya na ninga ndeti ba ya ba Côte d'Ivoire na passé tu vois pour nini na za artiste na liki star voilà c'est ça artiste complet le rôle assis là ça va complet donc comment tourner partout quoi voilà mon fierté c'est pe la ma casse moi mais mon fierté honnête ba si la bisalu ba osala c'est bon net na bangola peso na ndinga babana basi na ndinga mabete so no comme moi actrice au ben alongola Sony ça va s'il adorer vous comprendre na niveau Luanda niveau Luanda OK ça va s'il adorer donc tous les deux si là déjà ngako tout un temps va se bien malgré si là l'aurait émission sur ça lotanga comme on ngate na la kanda na donc vous comprendre vous comprenez donc c'est difficile ya ko réunir batuana o bauta kuna bayako ya yum tuzaka artiste tuzaka na profession moko eza art c'est na Congo na ngola po bimeza pasi d'abord yebi non langité d'abord yebi non te faut que ta bureau nini pour autorisation ba filmage vous comprendre OK bazaka na besoin na biso facteur za langité so mutu yebi TV Zimbu wana faut za la objectif na biso yango wana photo bando passer na babanda TV parce que toujours dans contrat wana photo bando passer na bazimbo wana au moins na que non série to film mon boya président Miss Girl et bando leka wana qui tetinanga o bato zo interpréter ngo mal et ça par rapport au Nazali et ça peut t'embêter mon sur le bara et ça peut vrai qui n'a pas technicien prévenir ça bande comme sous ba ebinga qui est technicien ba rapide na loge na maison tout consort mais président moni lelo ata maman to le diminuer na mila ba artiste pour nini pour Miss Girl les gars na TV le que non jamais artiste à vivre na mantolo artiste à vivre na œuvre na yé mais production un film au de début à la fin et ça produit par Ngamoko mais président Miss Girl na katiote baloba qui t'aime à part art et bela artiste ba vivre car na art bazana ilo msu au salate ba vivre car na art mais président Miss Girl e biso qui aux ba profession et belé pourquoi ba on va vivre car na ba art tala ko vivre car na art faisa na Congo pour on va ça la art par rapport à vision à Congo tu vois si on dit qu'on vivre na art alors faut s'intégrer vous comprendre yebisa moi ça va vivre car na art en Angola yo kana raté ba producteur bazakate asa la art bon ça ka babundumba bamisu bayara nde libala ye libala ko ya libala simbiti à comprendre les gens mboka comme tambola bitambola tambola wa ba artiste atelengani vous comprenez bah ça va vertige c'est limité quand est là mon côté c'est ça les problèmes mais à part PR sur l'année bon bah pour misa maboko mike msupe ba kanga mon pas kanga su ki za danger mais planter aux na base pour na ba respect personnel tala ngala mutu mo beauté na rova na place mo beauté na mela na zo mela ton sumo vin nanga to na zo mela sucré nanga mutu mo ba ye na nde oganga e prêtre pas so mela nga masanga non na za on atteint faut za ba charisme na ngeta ki artiste ba ba yebi ngape ke na beta nanga mantolo te mais na za na bateau na tolaka. OK. Vous comprenez? OK. Manteau le mot intelligent. Naro qui n'est pas partout qui a ma par exemple. Naro qui n'est pas partout qui a ma. C'est que non pas tout qui a ma. L'usa lumière de lemba. Na ina car on a tambol na car mais na za limba te prêté. Vous comprenez? Salut Ozala. Voilà. Na qui n'est pas tous ka BCB c'est que je profite aussi de saluer. Mutoko ko kabilanga perpète.
sapato 80 000 kwanza. Eh, Vous comprenez? TA président dans une émission mon lobby Santala Boroza 80 Chaba qui est un artiste. Na mama BCBC inspecteur procureur pardon Malik Bala Maria Mavisor baze belé baza na ba manière na bango bakabilanga lui zati na mamatolo bamatanga moboye baza na matanga baza na mawa yo bando cheke susu ba prêtre ba comme bango kimo ko tata baraki akisa l'ambiance pour bien que soit yo wana ba pecho ba bete matolo lelo na ngola matolo pardon lelo na ngola elonya ba artiste surtout ba artiste comédien na ba bar na ba boîte et comme dérangement mais pas batu mutazana calcule moi 5 000 10 000 kwanza na ngana ke liango na mo quelque place wana na l'exa semaine ndingi za la kaka tango ya susu wana susu nous c'est que prêtre nous c'est que prêtre azo obligé so moi 2000 si et ça ma question vantard déjà d'abord connais-toi toi-même c'est ça maman on a télémela connais-toi toi-même qui danger peut bon balobela wana isa on peut bon côté mais ça valeur nanga d'abord faut mutu yo mono se respecter nga nazaka fanatique yanga tu vois naza fanatique no yanga moni na mi kumisa boy eza kati nanga et ça la ke komi peut ko influencer yo on comprend pona mi lingi nanu te nga naza bien naza nga linga na bongo no ça na promotion nanga siko soki ezui op ou comme on a obligation yo sepela nanga on comprend. Et ça vraiment c'est ça. Les artistes doivent se respecter, ça va valeur et va travailler les sous. Au moni lelo nangola artiste va travailler té. To comme na distraction, ba les kana TV ba finga na bango na bango, au lieu que ba malaka musala. OK. Ba c'est loté. Ba créer d'activité, ba créer banzonzing, ba créer bani, c'est possible avec des producteurs. Mais président Misgel lobby qui yonde muto sala nzonzing awa. Te na ozong sa na bibo ozong sango, ozong sango. C'est le projet nanga. C'est le projet na. Ozong sanzonzing, après nzonzing ngo le quoi ils mamba caché. Na bing ça n'importe quel artiste était. OK. To bando passer na casting. OK. Par rapport à film maintenant préparé que non on a besoin d'artistes ba yé jour à casting, ba tout ça casting on les à réussir à l'équipe au pas les caté to tikali bongo après tout signer pe contrat et bon film on déjà besoin combien de tableaux dans chiche de tableau on a besoin tableau par tableau on paie ça par exemple 10 000 kwanza et ça dit 5 tableaux ça salaire les combien 50 000 kwanza so ça 5 tableaux na yo au jour là on a caché au signer papier non ça nini. OK ou respecter quand ça dit Carole nanga bien. Voilà. Okay. Président Misgel Siko nini oyo linga kana ni oyo lingate. So gauche ta pessoa que me fala na cara. A pessoa que te fala na cara. Uau. Que fala atrás de ti tem medo da tua pessoa. É muito medo porque artiste basaka bongo liboso nanga boy. Akolo bate. Comment on dit konka pa bino ba chroniqueuse et tout consort. Na ninga ba rimer. Mais pour affronter nga ibsanga bo akokate. Siko poani jala bongo. Na yebite. Ezaka complexe. Na pesa tellement trop. Donc yo gauche tout mutu kemi fala na kana linga muto ibsa nga likamuna. Ata quel que soit niveau ya problème ango, ezala bientôt za mabe, mais kokana ko fronter ngo ibsa nga likamuna kara. Que Misgel elo sale bo na sepela na ngote. To na sepela na ngo. To soit a usagi bien mais faut bongisa les choses. Donc gauche tout kemi fala na cara. É muito bom falar na cara. Muito bom mesmo falar na cara. La Leone. É mesmo a pergunta a ti, o que é que você gosta, o que é que você não gosta? Também é mesmo a resposta. A resposta é mesmo. A resposta sempre é mesma. Sim. Quem fala na cara. Bom, não golinga. To fandi bo tolhe to meli, o kumisingai. Então não okende, o como critiquenga. Mutalinga ngwa zate. Ndo esa ngona muntu talinga nini ke so a pessimu Congo. Obeti mabena non. Exactement ma bien. Donc yangwana ka ninga obeza banone longi bongo vraiment bien pour natala ka mikolo bat bakumo bomana bango na bango. Eza yango. Na moni vraiment to komi kokoma na suka président Misgel maloba suka pona ba fan na yo ba dédicace na yo ba proter pe baza pour ça oyoka yo pona ba poussa na pembeni na yo sek fo ba yoka oza munoko na muto ayaka ka te pona aye pona za pour ça sunga président Misgel pona mona munena boyo mona te ya akoka na nyonso te esiko maloba suka pona. Donc merci Soraya Boss nandingo ya mbeb son émission dernière parole nangeza kaka
naina lobaboy. En tout cas, bandeko, ba pesa biso moi likebi. Donc ba pesa ngai, ba pesa groupe Strela de Art, moi likebi, ba zo penatin Rolanda film on a bien le frère du sang et puis ce peut-être il y a des erreurs parce que mon toi kokazate. Au moni na ba moyen to seli film wana to zange ka pepe mo mbebele malgré caméra professionnelle, malgré son tout ça qui en bien, malgré mais il y a toujours ba erreur aux raté pour que mon toi za saint a raté quoi. Na très professionnel non na salle qui qui possible pour nangai donc bo pesa so pena likebi bo consommer le frère du sang bo so boké na palanka déjà bo somba CD so boké na kikolo déjà bo somba CD et par point de vente na biso wana so pe boye sou na Villa de Viana na maison GSM clinique de téléphone GSM vers Piaget bo somba pe sous CD ça va partir ça distribuer le frère du Somara Irma de sang et à part ça nangena pe sa programme il y a ba journée sur répétition toujours répéter lundi donc à partir à lundi à les premiers to bandi déjà ba séance nationale répétition à partir de 12h tu 17h oui na Villa de Viana donc juste na supermarché Kibabu so content Kibabu au commune Omba Moko donc lundi à les premiers déjà tous a bisonion so wana yo ont besoin de prendre art au comme artiste yaka tous a peine na fond la porte pour na recrutement parce qu'il y a bientôt toujours attaqué toujours attaqué deuxième partie à les frères du sang et puis toujours attaqué film sous son obi PK douana il y a portugais donc merci na bande konyon so ba soutenir biso o balinganga balingaka Georges Chimba Miss Gail donc mais na pesi ba mbote nanga je profite de saluer celui qu'on appelle Michel Chako mon vieux mon boss aussi Michel Chako le directeur général de notre chaîne Mosakol Chako TV, Michel Chako en direct qui est à Canada, Chris Oleko Omokoko, donc le frère du sang, Chris Oleko Omokoko, et à ma soeur aussi, il y a Mami Omokoko, Micheline Omokoko, Catherine Omokoko, Balmi Omokoko, Samuel Omokoko, Yadjo Omokoko, toute la famille Omokoko et Maître Edo Omokoko, l'international Djogunanga, Miss Ananga à longue date. Nabi ki lweza libanga yono ki non ndenga libanga Shadrach Akolo l'international Shadrach Akolo on a pena ya palin sur l'année mission oyo donc to sur la dans ndenga ba réseaux sociaux et ça nga bien na pesi PDG Igado Eric Igado Cédric Igado famille Vangu ya Nicole Vangu et pourquoi pas aussi à Christian Vangu Hervé Vangu ayo ya na lema na commune biso parce que né grandi dans les manina zara fier d'être lembien le touchable de Mouzamba le directeur Die Baseke le procureur Malik Bala Jif Noir Yapatuki Ama Lumière de Lemba Héritier Voama Charles Visor Amis Nyoka vous avez Belema Sananga Pesoso à partir à Congolaise Soraya Mogondo et Nabosani Pété à partir aux États-Unis Geta Makaya et à mauvais Serge Makaya mon père biologique, papa James Bolivar, monsieur le professeur, et à ma fille aussi, Edwin Kouloua Massamba, et na moi nanga mobali ya kitoko Richesse Chimba. Merci. Ok, merci maman la Lion ba dédicace na yo. Ya na pesi mbote nanga maman mokonzi, yemo bet Elizabeth yemo godon mama to solaka so na yekuna. Imo mama mokonzi ya na pesi mbote nanga na famille Masaka na pesi mbote nanga na famille Matulunda pe na pesi mbote nanga na ba fani nyoso balinga biso balinga ngai la Lion donc minga ko lobezate to kosenga kaka bo consommer kaka film na biso bo liango vraiment na mutema ya kokita bo liango mbango te donc bo fanda vraiment botelo na biso botala ngo na mutema ya kokita na bosani pete John Manix artiste puissant de cela pour ça décorer le nginao pour Luki Jomanis et na bosani petite sœur nanga que j'aime beaucoup Shirley Masaka et mon fils unico filho bem-vindo Antônio Diwa de ba gros bisous na batunhos. Ok, muito obrigado para todos os telespectadores que tiveram tempo de estar à nossa tela e ver esse programa tão lindo. O nosso programa fez sucesso. Muito obrigado. Estamos mesmo a fim do nosso programa. Estamos sempre ligados a todas as atividades. Precisas de uma atividade qualquer, como publicidade no seu hotel,
na sua piscina, festa, em todo sítio que você precisar, em todas as lojas que precisam de publicidade, cá estamos para vos acolher. E muito obrigado. Os meus beijinhos vão para toda a família Ndungu. A família Ndungu, beijinhos fortes para vossa Soraya Bossi. Vemos que estamos mesmo no fim do programa. Nós não podemos demorar com o tempo, porque cada tempo é tempo. Tempo é dinheiro. Sem esquecer ao meu pastor, Papa Didier Barra, sem esquecer ao meu irmão em Cristo, Diogo, bandegonanga vraiment, Papa Diogo, mbale ya mama Christelle, na pesi bino vraiment bambote ebele, na pesi bambote ebele et pas ya vie nanga Patrick, bambote vraiment ebele, na pesi mbote et pas ya ndegonanga Jordan Mbata. Ba dédicace vraiment eze ebele batu baza vraiment tellement ebele na pesi mbote pande ko nanga papa nanga Trésor mobali ya mama Christelle na kati ya France.